Yiba pour ça ba désordre mon père biologique. Maintenant maman là ngabi a pas de problème à qui au ta prière. Tant à qui au ta prière wana nde batu balanda même na landa même até ya koko nanga na CVV ndinga témoigner na expliquer que vie ya bana nanga tout moni gi aye moko aya lobi mama nga na yiko kota prière po nzamba kango nanga na nina tika kimoyibi batu balanda même até yana mono tant à qui au ta prière mi prière ye mutu o nzamba kangoli oye olingo bala est-ce que okoki ko bala mwasi ya batu femme mariée mutu auto okota prière oko bala femme mariée te même papa nanga décidé a bala mwasi ya femme mariée papa la na maman la baboyi asili ki alobi na longwe na famille mwasi na zaki missionnaire azaki déjà marié abina longwe na famille wana sikwa mipesi komo yimoka komé déjà ko mibenga pasteur abina longwe na famille na bimi na famille na zai so langité avaja ki angola na kabinda nde to ba ki angola na mwasi na po babanda mission banda kuteya nde bangona papolangi batikala jamais koyokana nde bakende kuna bakabwa na mwasi wana nde papola na mamolangi bakufi baye na ina expliquer mo batu histoire mokipo batu bazo comprendre nde akufi baye batikala jamais koyokana. Donc mutu oyo ake ko luka délivrer ko dévoiler na délivrance est différent. Faut pas batu basala quand même erreur parce que moi aussi je suis chrétien. Mais non tango aye bongo papa na mamolangi bakufi ayaki papa na mamolangi bakuba tikala jamais koyokana. Donc délivrance au papa na ngate ya kake il est délivré à kota prière wapi be prêtre tout exact. Est-ce mutu o akoti prière ko bala moi sabatu. Et on a expliqué que papa maman biblique. Bible le Bible. Abraham nzamba ebisi pesa sacrifice. A pesa sacrifice na motema moko ta négligent nzamba ebisi 4e génération na eleka en Égypte. Vérité te. Eza quoi Daniel? Dès que Daniel a moni passé le ki Daniel azonge nzambe. De nzamba comme ko expliquer Daniel. Ba koko na yo ba boyaka koyokanga. Na nzela serviteur na Moïse. Nde malédiction ekité la bango batu ba yebi ba utanga nini koko ya papa olangi azaki nganga noko na ye s'il vous plaît kotana des jours betaki mais maman na yo oyo tangi wana soki alobaki no makambo wana nyonso mais comment ya koki kondima kokola bo tuna keteke maman yo lobike papa azali mutaba loge ndengo le papa Paul David a mutaba loge olangi mais ndenge nini yo kaso a mutaba loge te yo a muta nzambe ndenge ozondima au travailler na se ya makolo na ye parce que mutazo kamba si femme si na minicho bon ye azo kamba bon na kozo ngamo moke na explique moi nazo ngamo moke pardon s'il vous plaît David ndama binga ki l'homme selon mon cœur. Et on a quitté la Bible, on a bien l'homme selon mon cœur. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwa ni pete, boa wangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolake mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La vérité, c'est en Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Qui est cette vérité? C'est bel et bien Jésus-Christ, la parole vivante. Shalom et bienvenue. Je vous, peuple de Dieu, les amoureux du Christ aussi, les Nazaréens, avec la princesse, la vôtre, maman Tiffany Mokwa, sur ces plateaux, na yambeli bino, ndeko, o bozotala, botali, mingi, mena moniete, ayepe na plateau, na biso ya les Nazaréens, abeti kouke, et pas ya princesse de l'éternel, plateau, aboye lango mutute, surtout que, soki alobi etaza, mwana na nzambe, kwa niko yamba ete, c'est bien bien, ndeko, na biso, Elisabeth, Olangi, je ne sais pas, tout depuis de l'émission, elle est en train de pleurer. Je ne sais pas, elle est en train de pleurer. Non, écoute, comment dire, mission T. Je ne sais pas, Nabani, non, même pas question. Tu as peur, je ne sais pas. Est-ce que vous en avez banga? Non, en banga, ça me fait mal. S'il vous plaît,
garde-toi, apaise-toi s'il te plaît. Joachim. Oui. Vous créez papier mouchoir s'il vous plaît. Vous créez papier mouchoir. Merci beaucoup. Le temps na soufflé un peu. Vous pesangai lo yembo lo sako mokonzi. Et na tout na sokazole la nini. Et puis torozonga. Régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Nandeko Elisabeth Olangi. Elisabeth Olangi, autrefois, babengaki Rachel. Mais lorsque Alobi Yemoko a connaître vérité, Yemoko Mibengi, Elisabeth, selon elle, les a combonaye d'origine, donc il y a originalité. Voilà, mais Papa Guy là-bas, là, je vous invite. Papa, il y a la princesse de l'Éternel. Hein? Papa Aboti, Tiffany, Zoé, là-bas, là. Hein? Maman Lauriane, merci. Au Pessingandoï. L'invité. Hein? Bébé star. Là, c'est vraiment mon Mandoï. Ndoïa, la princesse de l'Éternel. Donc, elle s'appelle Princesse Tiffany Zoé là-bas, là. Oh là là. Zambani Kailengi. Derrière la caméra, c'est Alain Kiakala, Jiramokwa, Zamba Pambolabino, na Sengi, Batel sur caméra. Maman Betty, je t'aime beaucoup, je suis avec toi. Naba prière beaucoup plus. Nekab, ma sœur à moi-même. Nzamba Pambolayo, Apambolo. Merci Nabandekwa Turquie. Ndenge Boyamba qui la princesse, ça a été. Donc il est Kanaki. Vraiment. Kitoko. Merci beaucoup. Nabandje était. Bogota la mona souka, comment est-ce que Bandeko ya Turquie? Ba Yamba Kinga. Bonjour Ndeko Elisabeth Olangi. Bonjour. Ozopanga? Te. Aux à l'aise? Oui, nous à l'aise. Voilà. Tout le monde est na plateau, il y a les Nazaréens. Au comme biso en dengeni.
bon bato tosaki na bango émission nde bapesinga babifo ke kutana mama pasteur eza pété ka fo o lekaka na ba chaîne mais faut kende pe na chaîne na biso bonzambe donc faut vraiment kutana na chaîne ya nzambe po eza biblique faut ko leka pe ko partager na bana nzambe nde yango na ye bon okos kizenga mama to ko prier. OK, ça va. Seigneur to pamboli yo zwana yo lokumu oza nzambe otikala nzambe le Dieu de papa olangi mama olangi totiki mama ona maboko na yo tika te makila no protéger biso to baby signor to zi possession na sous-sol espace ailleurs to baby signor so envoûtement ya ténèbres onyo so ya poursuite ya kindoki envoûtement to chasser yango to baby signor c'est le nom de Jésus. Saint-Esprit zana biso ko les bandits na suka conduire biso moto za makasti zana biso pe to sambeli bongo to bi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Elisabeth Olangi. Tango ta la caméra pesa na bande kombo te o ba yambio na banda pona bango ba cotisio. Bon. Na pesi bande ko tumbo te avana banda bo estizenga bo limbisanga vraiment. Na ndenge bolandi bemission na ndenge nazaye koloba ebele batutenga folle ebele batutenga lokuta ebele batutenga moyibi ebele batutenga makambe ebele mais na kolanda ngo te parce que eza makambo nzambe moko bon ndenge par rapport elobeli nanga oloba tonalité nanga elobeli nanga bino moko soki bolandi mama bokolinga façon azolobela faut bo comprendre tangisanga te c'est leur éducation vraiment so botali moko ndenga azolobela bo comprendre que eloko malunga ko bima pa na été pour éduquer nga na façon azolobela bino moko bo comprendre donc na ngena singa bino pardon na batutu balandinga na ndenge na lobela ki na pression façon tu na memela kyango bo pardonner vraiment pour na pamboli bino nzamba bakoko na nzamba papolangi na mamolangi apambola bino lelo na nina loba. S'il vous plaît Elisabeth. Ce qui na la malamu parti wana olingo lobani olingo senga batu pardon na ba dire na yo na ba pression ya kinango liboso na elobeli na yo on reconnaître que obanda ki koloba na ndenge mwana nzamba ko loba te. Yango o présenter ba excuse na yo. C'est ça. Ce ranjo malamu eza insulte te au sel na maman abokola yo. Au fingi était, je crois bien. Au fingi était. Mais néanmoins, au talisi na bateau. C'est ça. Que bisiko bimeli. Éducation ezala quitté. Yango donc au bouka kaka oyo. Ozwa kikuna. C'est ça. Et ndozo singa bato ba comprendre yo utangate. Ozwi pe éducation malamu te. Nde efundi yo éducation ana. Nde yo ko bimso singa bato ba bandana ko limbiso. Siko awa ndenge lobi bozwi éducation. C'est bon, selon vos conseils à Batou, selon si Dieu, selon si Saint-Esprit. Quand on a 3 jours au Saint-Esprit, ça. Saint-Esprit, ça nous ça dans la façon qu'on l'obéla, d'être aux autres, crier, donc c'est vraiment l'impolitesse. Dès na singa vraiment bolimbisanga. Parce que si vous l'avez même émission, maman bokolanga, na ouanga na été. OK. Non finga été. Comment on est Léa? Maman Léa. Maman Léa qui balabala. Okay. Donc on finga été non critiquer petit mais ce botal lobeli na ye bible l'homme donne ce qu'il a donc ce botal lobeli na ye na nga eza moi kokokana parce que ye moko do baza vraiment te éduquer te eza ko finga te bo comprendre de yango na bi vraiment na ndenge lobeli nga bolimbisa nga bo eskizenga donc bukeka ozwaki na ndako mama yaza na bana aza bana 5 mibali abota te mwana mwasi non yo ndeka mwana mwasi bakenda kabela faut kanga ni mwana mwasi bakenda ko kabela. OK. Merci na bande te bandeko Bolandi Rachel abandiko Elisabeth disons Elisabeth excusez moni lorsque ba peseke kombo pourquoi tout temps maman Léa donc yende mtapeseke kombo ya Rachel Olangi mais kombo na Elisabeth Olangi. Voilà, Bolandi, ma présentation à Besquiz naye, na invité la banda pour Bolimbisi to Bolimbisité, mais na été aux chaînes chrétiens, Bolimbisi Elisabeth Olangi, lelo nazo tala enanu, malamu, na ba la team pour ça même na kati koité. Non, nati naza koité.
Ok. Nati kilo maloba, on va kilo ba. Bon, maman, un niveau na répondre ma mère. Pas qu'au fin gâté. Maman Léa. Non, maman nanga Sephora Baraka Ilonga. Na répondre na kokota na côté bakangi na place za kokota dossier na ye. Donc na répondre vraiment na oya lobby. Ce qui vraiment beaucoup fixer une caméra, je vais parler à ma mère. Maman na lobby ni to koko tche makambo lobby. Bon, nga pona répondre maman nanga. Maman. Oza maman botinga. Na senga tena na mokili. Na senga pe to botanga. Mais là quand na loba, ça me fait mal. Nga pe na yebe vérité te. Mais là quand na loba. Ozo mona ke o récupérer na mkolo pour que o loba vérité au père des postes na yo ya européen des postes na qui pasteur. Il y a missionnaire au père des avantages ebele. Mais là qu'on a na loba boy. Raisonner, souviens-toi. Journée au senga peto zoazim nanga. Mais raisonner tant ozaki na zemi nanga passe douleur. Mukolo o botaki nga passe o yokaki. Raisonner douleur wana maman. Pe na mwana moko na lakeli ote koyeba pete soko ko bota o soko ko bota disute. Mais reconnaître nga Elisabeth Élisée no yeyo. Yeba ke nazaki na assurance ka moko na tikale nango. C'est toi. Mais owanga ninga. Olobi ke na mwana ote. Yeba ke olifre makila na ba maboko na yo. Yeba ke Elisabeth mwana yo. Je dors à la rue. On a libanda. On a ngelo kolia. Yo la na ndako. Akongi pe ko violenga. Maman, kotika otiki ngala répéter histoire na yo. Pas violenga na balabala. Souviens-toi. Juno botaki nga passe oyokaki. Obombi vérité. Pour au père de tes postes non qui missionnaire. Au père de tes avantages na yo. Au bala na yo kende. Mais au beau sani passe oyo kaka. Na mon Dieu yote. Peut-être au Mali. L'homme au komota te. O imite ka peut-être ça m'appelle ka mwana lo moko. Ngai. Na moni ono soloba, tango soloba. O mona na kendie ba peso maloba. Apres soloba. O mona na muta soloba ça na douleur. Na mutema na ye. Maman, au Tikinga, il n'y a pas de problème. Mais il y a je dors à la rue. On livre dans la boca comme criminel. On livre dans la boca comme kuluta. On livre dans la boca comme yidi. Na miyibi. Tout va comme ça, na mabe. Mais makila na nge koza na maboko na yo. Taona kokufa makila na nge koganga na maboko na yo. Po wanga ni ngoyi ko le ba vérité. Ngana to solola en face moye. Na prêtre blanche na prêtre noir, tu m'as dit toutes les vérités, c'est que j'ai dit. Nazali bon matin. Si toi que t'es nga folle. Bah y a tout ça là des examens. Y a folie, l'examen makila. Son ordre makila pour David te, son ordre makila na yote. Mais comme au tikinga, au wanga ninga, y a pas de problème. Y a rien à répondre yo. Non, mon pas cité c'est normal. Parce que na yeke kutana papa la nga miad. Si na 17e miri, awanga ninga benga ninga, alata mostana wa benga ninga. Pona yo peut-être ngombe me la boyete. Monga mosolo nango na calme. Menga ne na meni yango ne pression ninge komi. Voilà pourquoi peut-être au monde yango mabe ozo banga na niveau combien de bakangi yo. Olobi tika na wangana. Mais elle na ba vérité. Ba kota conscience te. Oui, bien conscience na yo. Oh bien Rachel, tu m'appelles Élisée, Elisabeth. Donc tu es ma mère biologique. Non mon amour étrangité parce que j'ai d'abord pour faire ici Pierre ma disciple na ye. Pierre au courant on a 3 fois. Pierre a voyé le vin au courant on a été maître. Mais tant mon colonel comme qui Pierre a mon impression. On va donc la Jésus. On va vous marquer le couloussou. Pierre a mon Jésus. C'était comme toi. Tu m'as refusé. On m'a dit impression face à ce qui était.
oteli poste na yo, oteli bavantage na yo, oteli ke na zipe mwana wana kimukolo, olobi wanga na nga, ondifenga na maboka ba sorcier, ondifenga na maboka banganga, ondifenga na maboka tout le monde. Na yeba ke makila ngesa na maboko na nga, na koko boya yo te. Jésus tango asekwi. Yé moko alanda Pierre na mai. Ce n'est pas Pierre aluka Jésus. Yé moko. Nalinga yo mingi. Je t'aime beaucoup. Yango wana nalobi koto salisa mabatela yo. Je continue toujours à prier pour toi. Parce que tu es ma mère biologique. Yango kalenge na pambola yo. Tu seras toujours béni. Nakoki jamais komodir yo. Nakoki jamais kolebele mabe. Nalingaka yo. Zamba pakoko nanga batela yo. Zamba papa nanga na mama. Zamba papa nanga na mama nanga batela yo. Panza ma papa nanga tima zamba papa bakoko nanga. Ya papa na mama nanga batela yo. Yoke na ngena noba na ndingio mingi na pamoli pe église de Monsieur Prince Blanche ne va soutenir la délivrance pendant qu'on bande na coordonnateur tout l'équipe encadré la JCC tout papa Fijos tous les missionnaires na pamoli bino na masala bino ne va soutenir na tous les vérités na masala bino pambola bino coupe bébé bino tout na pambola bino maman c'est que je dis à ma mère il y a ma question na koufi. S'il te plaît, Joachimia. S'il te plaît, Joachimia. Elisabeth. Oui. S'il te plaît, Nangi. Ok, on a la pression. Oh, les lycéens ont débit à l'émission. Nangi qui est dévoté. N'a évité. Pourquoi ils allaient libérer? Ok, on a ma bé. Ok, on a ma bé. Elisabeth aussi au Bota. Je suis vierge, je ne connais même pas, évitez mes balles. Je suis vraiment vierge, la beauté. Et Dieu de mes grands-parents m'a fait grâce. Il m'a toujours à protéger, toujours pour marcher dans la sanctification. Et éviter les autres moments, éviter mes balles. C'est que ça m'a fait mal, je dors à la rue. Ma vie était en sécurité. J'ai confiance avec ma mère. J'ai devenu parce que Pierre, avant la Jésus, j'ai d'abord la fierté. Est-ce que beaucoup de gens ont dit à ta maille, s'il te plaît? S'il vous plaît, pardon. Mais je pense que Elisabeth, c'est ok pour être au sein de l'émission. Non. C'est au sein de l'émission. C'est que tu as reporté. Je parle. Joachimia. Oui. Apaise-toi. Voilà. Na ucho yo kayo na ningaki na tuna ba question msume na monio déjà au check au sengi caméra au sola maman na olobi makambo eza très fort que entre guillemets c'est là yo olobi que maman na yo akanisa passe robota o ya bota kiyo. Oui. Parfois olobi o laquelle était. Oui. Parfois kokipe ko bota to koki ko bota te. Oui. Aiba ke soki lelo kufi makila na neza maboko na ye. Parce que je dors à la rue. Mais makilano ezala maboko na ye na ndenge niyo yaki na kombo ndi ya pasteur David. Makilano ekoma na maboko ya pasteur David comme tu na maboko maman na yo kombo ne na toujours oublié. Sephora Baraka Longa voilà. Et comme na maboko ya servant de Dieu Sephora ndeni makilano so okufile comme ma yelo ni asali o monike makilana o ekotanga na maboko na ye. Bon, eloko o asali vérité o asola kinanga. Alobela ki o vérité nini dans une minute. Zwana nangi ozonga kimia bolimpisi parce qu'il faut na salaye bo kwa kita mwa mkia. Zwa kimia nan. Zongi sa film mkolo bo vandaki ndengo zoloba. Yo vandaki mama na vandaki wapi? Na boito na face na yo. Vandaki boye avani boye na face na nga. Ya vandi boye nga na vandi boye. Ok, nani abenge mninga bo bando solo? Tango famille wana côté na polaki, ba ebisinga vérité. Ba ebisinga vérité tout on a expliqué. Que papa na yo Paul David Olangi, ba expliquer nga vérité ba lobi koko na yo. Comme na ye papa Olangi na maman Olangi, za mwana famille wana. Donc maman na yo Sephora Baraka Longa. Tia yaka kosenga biso yo. To pesa meto boya ka comme papa na moko muta pesa yi. Donc papa na yo aviolaka maman na âge à 16 ans. Donc à âge à 16 ans, maman na zaki na ndaku na bango.
ntango azali na ndako na bango nde aviolaka nani mama na yo nde mama no afundaka mama no azalaki minene âge à 16 ans okaya te kodécide na vie na ye nde babengisaki baparent na ye biologique to babengisi baparent na ye biologique nde baparent na ye bayaki ntongo baye nde basololi yango ntongo basololi yango balobi comme baza bachrétien basambela mpe kaka na ministère s'il vous plaît bapartir na nyonso deja olobi naninga ozonga mokolo bosole na mama na yo Rachel non Sephora Baraka Elonga signe nini oyo monaki ke ezepa na yo ezape pa na ye e confirmaki yo ki aza mama signe o na monaki so otali mama na nga bien même ndinga aleka ni mission na moni yenda aleki ni mission suki na ye aliboso botali liboso aza suki te ya mibale misu so botali misu ya mama na nga tokokana ni na misu ya misato so bozwi likolo na ye ya droite kala sunga biso s'il vous plaît so bozwi likolo na ye ya droite déposez s'il vous plaît allez sunga biso so bozwi likolo na ye ya droite donc botali nde linzaka langisa ye kobeba linzaka ne pe zaka boye so botali mama nanga bolongo lie soka aza ye koplake akole manzaka bolongo lie botali linzaka ne zaka boye le signe so botali bomona ke signe eza mama nanga yo ke no tala pasteur na bino tina lokolo parce pour eza mutu bokutana kimkolo kolingi famille wana oyebi kaka eza famille na yo mais babimisi yo vérité même si nakolaki lokolo esclave mais oyebi kaka famille wana eza famille nanga mais tant babimisi vérité faut ozala toujours na banini na preuve. Je pense que bazui yango allons-y yango c'est bon merci kitsa na makolo bolimbisi voilà donc 3 signes wana opesi 3 signes avant d'un test ADN de mozosenga ya 3 signes maintenant pesa tala caméra po ya liboso yo moko nde muto senga ki batal selo caméra siko tala caméra alenki akala zozwa yo liloba pesa maloba mi balé tango bosole na mama na lilobo esekisa ki ezalaki ni tango bobeta parce que ezalaka maloba te sérieux te lilobo esekisa ki mama lobela ki ezalaki ni liloba oyo esekisaki nga ntango mama alobeli nga oyo elekelaki nga esaki nga vraimen koleka elekelaki osekaki mpe nasekaki vraimen ayebisi nga boye tika orgueil mikitisa kota prière yo bakondana na esclavagisme en plus yo oza bakondana na esclavagisme yo oza ndoki mon désir pas commission yo nga na seki nga bi moi je chante je suis chrétien na yembaka déjà na chorale mais aucun makambo mama oyebisanga mama abi otietemi na kocho prière d'accord tienga prière kokota prière tout nyonso wana na expliquaki déjà bato bayebi déjà kuna osimba donc oyo na expliquer mokie est-ce que tango soyana mama na ope olelaki na lilaki liloba moko oyo elelisaki ezaki liloba moko oyo elelisenga makasi ndenge ntango no mama na nga lobi ke ndenge baviolaka ye na 16 ans esalenga pasi na lilaki deuxième ndenge bayibaki ngai ndenge nakola kuna batangisanga te na lilaki parce que natali mama na nga azalaki aza ni mbongo en plus famille nanga biologique ya na mbongo mais natangi te même temps bomo na nga ndi na sengi pardon de elobeli donc naza te l'éducation omeladi ya masanga nga te amela masanga omeladi yamba te na mela te donc via loyenge te ça vraiment Dieu m'a fait grâce Dieu l'alliance donc le Dieu de mes grands-parents me protège toujours voilà pourquoi yango na ina lo bakamukie batebele ba omona ke na ina expliquer comme qui kota papa nanga tant koko nanga na bakoko nanga bazaki en vie batikala jamais koyokana na papa nanga na ina expliquer bato muke pour ba comprendre un jour tant bakani papa nanga na poto papa nanga ye alobi alongoli kombo ya ulangi azai sumwa na bangoti bango balobaki loti après ya sengi bango pardon papa olangi na mamulani papa nanga Paul David olangi Guy olangi alobi ke mama na ina kota délivrance na luka délivrance ya moyibi et na luka délivrance nanga ya moyibi aluka délivrance na kwa po azaye pe moyibi azaye criminel koyiba kosala ba désordre mon père biologique mais non maman langa bi a pas de problème aki okota prière tant aki okota prière wana
nde batu balanda même nalanda même ate ya koko nanga na CVV ndinga o témoigner na expliquer que vie ya bana nanga tout moni gi aye moko aye lobi mama nga na ye kokota prière po nzamba kango nanga na nina tika kimoyibi batu balanda même ate ana mono tonga ki okota prière mi prière ye mutu o nzamba kangoli oye olingo bala est-ce que okoki ko bala mwasi ya batu femme mariée mutu auti okota prière oko bala femme mariée te même papa nanga décidé a bala mwasi ya femme mariée papa la na mamola ngi baboyi asili ka lobi na longwe na famille mwasi na zaki missionnaire azaki déjà marié abina longwe na famille wana tikwa mipesi komo yemoko akomé déjà ko mibenga pasteur abina longwe na famille na bimi na famille na zai so langité avaje aki angola na kabinda nde to baki angola na mwasi na po babanda mission banda kuteya nde bangona papolangi batikala jamais koyokana nde bakende kuna bakabwana mwasi wana nde papola na mamolangi bakufi baye na ina expliquer mo batu histoire mokipo batu bazo comprendre nde akufi baye batikala jamais koyokana. Donc mutu oyo ake koluka délivrer ko dévoiler na délivrance est différent. Faut pas batu basala quand même erreur parce que moi aussi je suis chrétien. Mais non tango aye bongo papa na mamolangi bakufi ayaki papa na mamolangi bakuba tikala jamais koyoka. Délivrance au papa na ngate ya kake il est délivré à kota prière wapi be prêtre tout exact. Est-ce mutu o akoti prière ko bala moi sabatu. Ya on a une expliquer muke papa maman biblique. Bible le Bible. Abraham nzamba ebisi pesa sacrifice. A pesa sacrifice na motema moko ta négligent nzamba ebisi 4e génération na eleka en Égypte. Abraham atala te ke na prier pour na intercéder pour na 4e génération na atala ngoti. Atali ke moi nga déjà nzamba ebisi na za béni to sala déjà alliance o ko modinga. Nzamba ko modi atala ba bien na ina mwasi na Sarah. Ba boti Isaac. Batikala jamais ko bisa Isaac. Nga na sala erreur Abraham ayebisa ete nga na sala erreur nzamba lobake ngai bakoko na nga baoleka na 4e génération ba okende alobate Isaac akola boti bana ni Jacob boti bana ni mibale atik ayebi histoire te ba Jacob ayebi histoire te mais tango komi maloba wana parce que eza loi wana faut kokisama nani Jacob abota mais Jacob akomolota bandoto bande kone bako oh tam tabandoto yo wana lota bandoto yo wana yi balinga kiete mais tant balingi ete nzambe atika epeka nani atika kite pardon Joseph nzambe azena Joseph ti balobi ke to bomaye ko bomaye simite babito tekaye muto ko salo mabena ina expliquer bien chrétien combat spirituel avant muto abundisa yo faut les kana famille parce que to ko banda na Genèse na Apocalypse okoyo kaka combat spirituel et na kati donc eza biblique donc ndeta musami bongo bateki bakabie akene Égypte bateki akene Égypte akoli kuna nzamba tika kiete alliance mute protéger ki ti bakanga ki moi ça pour alliance mais tangu ayeko comme premier ministre nzamba tombole famille na yaki tant famille yaki tant a raconter bango histoire bakoda nde ba ko comprendre que biso koko na biso Abraham nzamba ebisaka ke asaka loko mabe nzamba ebisaka 4e génération na yo boleka en Égypte nde yango wana lelo na ye na famille nanga famille ba papa nanga bote ba papa nanga baboyi koyoka nga baboyi koyoka ngai bazondima te batebele bana baduti mais un jour barondima ngo pe baoyeba ke makamno oloba eze esolo yango na osambela mingi Saint-Esprit esunga bango Saint-Esprit vous met sur bango. Est-ce que muto ne ça bien ta corde de ta Bible bon. Voilà, il te suit ba ta bomba ba ba kanga pe Bible bazali, ba ta bomba français pe bazali corde de ta pe à expliquer. Bon, on n'est pas là. Maman Elisabeth Olangi. Non, tu ko lobi oyembaka. Na yembaka. Est-ce que ko ça moi capella? Oui, il y a pas de problème, je vais chanter. Tu peux chanter. À l'agneau de Dieu assis sur les trônes, gloire et pouvoir, que le ciel programme sa grandeur, la terre est remplie de sa gloire. Holy, 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 holy is the Lamb.
à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, à l'agneau de Dieu. Merci beaucoup, Elisabeth Olangi. Zamba Pambolayo. Nalanjo na émission Ataliango Olobi Boy. Okota ki jeune prière. On zamba révélé au makambo ebele. Ndeko Elisabeth. Oui. Makambo nyonso zopesa ba détail wana olobaki wana. Est-ce que ça peut nzambe mutatalisa ki to parce que toi liboso ya bana nzambe C'est ça. pe oza mwana na nzambe ningi na ko koloba. Nzambe tozwi nzambe témoin. Est-ce que parce que ngana moni yo même ndingo yawe na mutute Dieu m'attend parler. Vous savez que moi la princesse je dis la vérité. Ayeye moko na kifunda bilamba na zotambola nango s'il vous plaît. Bo pesanga ba kifunda wana. Azotambola na ba kifunda. Ba kifunda déjà la question na TV. Na la kisaki. Ba tu moni de saki yo. Ba moni. Voilà. Oh saki. Elisabeth aotambola nango. C'est ça. Voilà. Soki donc c'est un peu ça valise Elisabeth. Yango na téléphone na ye. Ngala facile esombelena. Voilà, merci. Elisabeth soki nzambe abandaki kobetelo masolo ne solobi na masolo na ki otangi makamu mingo eza spirituel ngana ko gato simba beaucoup plus ce qui est spirituel parce que as a chaîne chrétienne to kino na loyingite. C'est ça vraiment. Prière na kotaki bana ko nzambe na litoi to nzambe na obimselo na écran to bana ko to bandoto le baloto ndoto bo komi sala ma ndeni po nzambe kebetelo papa na kanga mutubo. Est-ce que tu sais que opandi na famille oko panja famille olangi ba opandi na ntema makambo lobi eza ya opanja famille est-ce que bien bon ezate ko panza famille za pour la gloire en Nzambe moko au monde nzemu na uchi oyeba o na uchi koyemba awa à l'agneau de Dieu assis sur les trônes gloire et pouvoir vous comprenez que le ciel programme sa grandeur donc eza gloire na ye kuna na lola grandeur Nzambe ezo bazo programmer grandeur Nzambe donc awa mutu ta kongi ko kanga gloire à Nzambe nasi donc gloire à Nzambe bakanga ngoti ça c'est la côte ya oyo ngana zolo ba continuité parce que même to ko zonga mwa musima moke omoni Moïse akufi non atikeli Josué Nzambe aponi Josué bandi mission na ye mais Josué azaki na bilamba sale Josué était puissant hein mais na bilamba sale il connaît pas que aza délivré grâce na délivrance c'est différent. J'ai béni d'abord papa Nabiso Alexis Simid à Kambabiso na chorale na pamboli vraiment. Yango na ina loba. Donc eza vraiment teke o muta bete na soloté. C'est Dieu. Donc na kutani eza de quoi de Jacob. So betelo lisolo ndenge nini. Eza teke papa. Donc zamba no bana matoi na yo. Comment le Seigneur robete masomi laibo. Tala Paul David Olangi akomisa butumbo e Marie de nuit na. So femme de nuit. Azwa ki wa komisa ki bo sala ka bota bana mibalite po sala ka bo. O bo akanga ki mabota na. Nzamba la kanda zo talisa ka yo chaque lo papa Paul David asala. C'est Dieu qui m'a montré ça. Na un mois kaka. Na un mois. En plus c'est ngana loba mkie. Nzambe akokite ko bénir mutu sans alaxi origine na ye. Toko loba mwa moke ebi femme cananéenne. Cananéenne. Aibi puissance en Nzambe. Il connaît qui est Jésus. Moi nani malade. Olanda Jésus. Kangolang aibi ke Nzambe jamais ko sali mabe pe Nzambe jamais ko tika ye. Nzambe alingi biso mingi. Jean 3:16. Tango tango aolanda po Nzamba kangola ye Nzamba ebisi ba disciple ocha biso makile ba déclarer mais Nzamba répondre pourquoi pour ani baza ko loba bon parce que ba otala origine e kota uchi kokone noué amodiraka déjà bango alongoli bilamba meli masanga amodire bango malédiction ni ze ko ganga ye bato zala na été mwana na azobela zala na été baba innocent mais pourquoi ekiti tango no babenga nani
femme canelle a crié Jésus est moka répondre biloko ya bana ya bato akope sati na bamboa ozomo nzamba alakisi origine na ye nzamba ko pambola ote sa alakisi origine na yo et yango omoni grâce na délivrance est différent yango soki nzamba pamboli oyebi origine na ote to mona pe ba aveugle le pasteur aya sambeli pona ye amoni ozo comprendre okay. Mais azongi ndako boye azongi aveugle parce que ayebiti source nani nda komisanga aveugle mais tant oyeba mutu wana ke mta komisanga aveugle yeyo moye akzongisi sous aveugle ezalati okay. Donc tant nzamba la kisi femme canelle origine na ye après femme canelle obini soki bana ya batu bale ni quoi ope ko boa kilambwa nzamba yebisi ta foi t'a sauvé ta fille est guérie va ozo comprendre. Donc oh tout nazo loba oh révélation c'est Dieu qui nzamba mtayebisa ngango même na voix nini nzamba ba na ndoto nzamba Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre ndenge jo besoin dans la vie sona Joël mais yo alba ki na ndenge nini na ndoto monaki nini réellement na ndoto alakisinga papa nanga biologique abi papa na oyeyo a expliqué nga histoire ta papa na yo ndenge ni na commando parce que ma mère me dit toi tu es esclave nga na seka kiango nga bi oh comment je suis esclave moi je chante je suis chrétien comment esclave de temps na koti prière nzamba isinga okoye bande nous esclave papa na yo akota loge ndenge ni koko ya papa olangi azaki nganga noko na ye s'il vous plaît kota na déjà betaki mais maman na yo oyo tangi wana soki alobaki no makambo wana nyonso mais comment ya koki kondima kokola bo tuna keteke maman yo lobi ke papa azali mutaba loge ndenge lobi papa Paul David a mutaba loge olangi mais ndenge nini yo kaso a mutaba loge te yo amuta nzambe ndenge ozo ndima o travailler na se ya makolo na ye parce que mutazo kamba si femme sina minicho bon ye azo kamba bon na kozo ngamo moké na expliquer moi nazo ngamo moké pardon s'il vous plaît David nzamba binga ke l'homme selon mon cœur et na mukite na Bible nzamba binga l'homme selon mon cœur David kaka David azaki roi chrétien mais ayeba kiteke Israël ezana serpent et bundisa bango muteye ko trouver yango Ézéchiel tant ba prier l'église à côté prière zamba banzo ebise moni mutu ayemba wana tazali adorer ke idole moni mutate ya wana adorer ke idole mais Ézéchiel a quitté l'église biso et a quitté l'église parce que ni to travailler que alliance to travailler une alliance ya maman ya papa la na mamula pas ko travailler alliance ya papa nanga pour David ou langue biologique. Ok, donc je comprends. Alliance ce n'est pas lui. Alliance c'est papa na yo te za koko na yo. Donc maman no soki azo tika la yebisa ki atika la ki pour travailler une alliance ya maman ya papa la na mamula. C'est ça. Ok. Mais est-ce que tu peux avancer dans ma question? Oui, il n'y a pas de problème, maman. Bon, on a expliqué mes mots. Vous expliquez mon pied et nous l'accent. Ézéchiel a eu ma camboana tout. Comme ma mère. Au moni Ézéchiel a coufi, basu moi nanae. Manassé. A comme le roi na trône. Mais tangu a ota mwana bosolote. Nzambe mo patinda batu ba kangai. Balongole même na trône. A se retrouver na prison. Donc on a une loba. Eza lokwa histoire papa nanga moni vision ya nzambe alliance oko trahir yango te parce que nini soko lingo trahir yango soki nzambe etilizaki mwana ya papa kulutu nanga Alain Gabriel aloba makambo peut-être baninga baloba ou soit batata mwasi nanga soit baninga baloba oh baowele la royauté ozo comprendre abimisi makambo eza lokuta do baowele la royauté pour ba panzana baowele la makambo mbongo moni papa na etindie mais nzambe a utilisé te ke a utilisé te bana na bango mais utiliser ka mwana ni moko biologique tango nzamba kangi yebongo manas a reconnaître alliance abi oh donc nazongela nzambe ya papa nanga ya alliance de manasa komi ko prier sali repentance nzamba limbisi azonga na trône nae ezate ke nazo humilier mon père nazo humilier te lelo mona ke
bakisi ni baby na humilier. Mais lobi nango tonga okota prière. Tonga confesser parce que Dieu connaît les cœurs. Nzamba comme ça motema ya Pharaon makasi. Mais suka tant avant ba Moïse ba keni ba na Israël. Andima nzamba Moïse. Moïse bénis moi avant keni. Suka papa nanga kondima. Donc Saint-Esprit sungai. Ngana o convaincre c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Batu bazoko tala yo na ba makami balé. Loko liboso balobi na lisolo na lobi ba yibaki na Bexo. Donc là ba osokolo na bassin. C'est ça. Est-ce que ataku twango na lopango wana batu bazala raté? Là ba yi papa na mano parfois côté na ndako kinozo mafuta to nini. Papa no tcha zobi makima na mwana sika kimeno mutakala. Oui. Batu na veni bazala kité ba mona. Et puis maman na otanga tiki mwana bébé to biki mwana so ba sokoli na mai mama umela te po o gliso melima. Maman na otang boni asala ki akoki kozwa papa ntakima ki na mutuka. C'est un peu d'expliquer parce que place ba ba ozo pina lokuta makasi yangwana. Mwana bébé ayiba ke bonte. So ezata mwana 50 okondi baba obengola na biscuit so ba kimi na yo. Mais na ndemo beteli yango ça ne convainc pas. Voilà pourquoi la m'a expliqué histoire. Mwana bébé ba yiba yi. Eza même pe moi bébé bayi parce que toi na chaîne chrétien toi souda toi mélanger na biblique ce qu'on dit histoire il y a basi deux femmes oh ba wele les mwana alali so mtu wabenga mtaliboma yo parce que maneti oh bayambi na émission ye oh mususu to ba révélation nous onka ah ouais bon mtu wabenga liboma oh nga attaque za honte. C'est plateau changer ma cambo. Maintenant, ok. Maman Elisabeth Olangi. Bon, on y va. Elle, vous matez, Eza Alliance Makila. Faut comprendre. Donc, Oza Alliance Koko Nazaki pasteur. Koko Mobali pasteur. Papa Nayo pasteur. Maman Nayo pasteur. Donc, batata moi sinanga donc batata ils ont kanga yo alliance on est kangwa. Même je suis même chante. Au monde même na yebino. C'est l'alliance. Ça va. Tango sami bongo ayibi muninga mwana. Tango ozwa ye bébé. Akokepa kopamkala pongi amona. Mais ayeba kité azie mwana tango alamuki na pongi. Abi o mwana nanga. Ba weleli mwana bakipa roi Salomo. Mama wana oyo ayiba kalubini. Mwana oyo to kabola ikaka roi. Roi kolo mwana bité. Roi pesa yeye. Azala tanvi abokola ka na mona kayata roi comprendre ka bino kolo mwana ye donc koyiba mwana ezate ke o e biblique mais wana ba yiba ki parce que balobi moi sera mso bandaki ko lala mais mama na bina lala ki tazaki ya otala osokola yo akezo mafuta kaka na bicho ke nous aussi mafuta soka kotina ndako mama ide moi ba kimba zu transport ba lata te bozena expliquer mama nanga tanga kochi na ndako akopona bilamba pas mafuta bilamba popona na mwana bilamba ça peut moi un peu de temps popona mwana bilamba mama papa na ngai na kata mai na basa osukula mwana papa na ngai ayibinga na kata basi mon père azai ko yiba mituka ba koko na ngai akenango saloba papa na ngai kolite ni akola mana éducation ba yoka na papa na non azausa makambo na yini ndingi na yini. Papa David, Kaninga Zaraki, en total, je parle des choses vraies. C'est Dieu qui m'a parlé ça. Aye azwinga na kata bassin. Tango zwinga na kata bassin. Akimi nanga kina. Azaota mwana mituka papola ngina mamola aya azwa abimake ni kutu kusenga. Akoli bongo. Akena nga kuna. Tant to kene na tribunal enfant. Tant to kene ko samba na expliquer moi moké. Tant to samba mama wana o aleki na télé alobike naza mwana ye wana o benga nga Rachel o ko sanga naza 27 ans wana tango ba osambisa biso mama na lobini kutu falozwa ta zemi obotela nga ta bana baninga bazwaka même bazemi obotela nga même bana na bokola bana na moi j'ai dit na mbisi ba juge omoni na mwana iti. Donc azalo kwa ezemo bato bamona bande bata ba filma bakarashika so mboko ko problème banganga o bakena kubenga wana donc azavo mwana ko ezemo parce que so na ze mwana na maman boti mwana koma ko lobake
azwa zemi abotela nga atabana omoni ke na mwana ete nde na expliquer bango histoire ya mwasi oyo bayaki pa roi Salomon ozomona donc na mwana ete ndeni na kolo est-ce que bokilo noko akobosa na kombo ya bokilo oyo ke yaya na ye aboti na mwana abosa na ndeni so otane be mission oyo baleka ki wana journée ba olekisa bango na émission ba offer tango solo na nzambe pendant un mois tozana na makambo spiritualité nzambe ataliswa na bandoto ataliswa makambo na nyonso tango la muka ki réaction na liboso ezalaki réaction na nga je suis chrétien je suis pas paniqué na ye na kutani na papa nanga pardon papa nanga te maman nanga biologique c'est fora baraki longa na expliquer maman nanga c'est ça la réalité on a dit ça que OK aux esclaves aux andoki au monde c'est pas commission yango une vérité yango on a yo c'est pas maman na banol bezana c'est pas c'est mon père biologique parce que un magicien ndo qui sort c'est sous base nango c'est les serpents donc maman na yo abandé ko accuser papa na yo il ne quitte pas, il dit les choses vraies. Maintenant, à ces moments-là, Dieu m'a confirmé ça dans la prière. Maintenant, il y a soit accusation. Parce que les bossons, c'est quelqu'un qui a un bagé. Vous comprenez, non? Maintenant, on a continué prière. Il y a soit accusation. Parce que nous avons déjà confirmé un message. Donc, les accusations, c'est ça, le coup là, Abraham, Abraham, tous ont un mois biblique, Jacob. Parce que quand il y a un Esaü. Tant abimi prière, bakutene Esaü. Jacob a senga qui pardon hein. Azaye paniqué parce que a eu déjà message. Nzamba délivrer que ozaye muyibi. Kombo wana oza nango Jacob il akisi muyibi. Ozomona. Donc dès Jacob a comprendre que ayiba ka bénédiction abatu. Ezaka nango pe vraie bénédiction tezaki ya mabi. Donc vraie bénédiction nzambe ni mutapambolaka. OK. Ozo comprendre. Nda singa yani bolim tezaki te paniqué. Mais loko ali boso na singa maman na maman donne-moi pesanga téléphone. Na suana papa nanga. Tant na bimé prière, tant maman expliquer nga tout. Avant voyager. Avant il sanga ki voyager, là c'est maman. Pesanga téléphone na suana papa nanga. Aseki. Vous comprenez? Alors maman nanga seki animisi ati mutu boy. Avant d'y maman. Pesanga téléphone na suana papa nanga pa lobi na kulukila yo téléphone. Na kulukilo téléphone. Na téléphone moko boy na ndako. Mais maman na lobi bando sungo na ba prière ezaki pona makambo ante bandeka ko sunga yo comment yo bat ba yo ko salomo balamo ndenge basunga ka batu bazo sungo na ba prière mais comment yo ko balusango lisolo et comment ki bando solo la iko ko longolisa ye même musala ya place azali ba longolisi musala te ezaki tunde gloire nzambe parce que ils ont des élévation parce que au moins combattant derrière à koufa Jésus derrière à croix Bible bi na Colossiens 2 13 à 15 Jésus Christ est mort à la croix pour nous atangisa maklana il a annulé l'acte donc il a pris l'autorité il a dépouillé tout. Vous comprenez non? Jésus est mon kokutu a humilié la Bible na Philippe 2:8 yé moko Jésus a humilié yé moko. Vous comprenez? Andimi ke rôle na yé mission na yé on nzamba tindaki eko papa na tindaki eko kisama. Après ton mission et salamaki la gloire. Donc eza gloire, eza te ke o olongwa te eza gloire. Yango na omona ke na oyisa mama na acta la te o papa na ngaza. Que aza mutu munene ana mbongo aza na ba relation au sali mabe atala ngo Elisabeth tango yo on vit message c'est ça o bandi koleka na ba internet c'est ça est-ce que ozomona voix oyo poni ya koleka na ba internet eza voix o nzamba tindaki yo to batu mutu batindi yo obi okoki kozwa Jean-Baptiste obi Jean-Baptiste ta ebozo bita moi Bible mingi na ebi vraiment obi Jean-Baptiste obi le boma vérité. Vérité. Na moni ke azo la vérité na mayele te. Quand azo bimisa vérité, est-ce que faut ba mama nzamba oyibisanga est-ce que faut pena lobela nka boy. Ozo loba, ozo tala sima, ozo mona est-ce que papa na yo parce que si fait MC église a monene. Tant yo zu message, nzambe muta yebisi yo Elisabeth Olangi. Bima kuna kende ko loba makambo. To ezali batu muta so obete batu maso babi eza boy vrai cop. Famille barana l'art, les cannes d'émission bombardées. Aucun appelle comme ça, c'est la vérité, entre guillemets. Mais c'est qu'on procédure de au Kendeli Yango.
eza ndesko yango te ko sala ko koma kwa Jean Baptiste bakata mutu. Et voilà pourquoi la nina répondre. Jean Baptiste so totali bien tozongi sima déjà biblique hein. Ndenge to loba. Et loko boma Jean Baptiste ezaki vérité mais derrière nango origine na ye. Papa na ye Zacharie. Nzamba ebisi obota mwana au programmer victoire à Jésus. Vous comprenez là Jésus tout. Jean Baptiste. Ya ndi matin, Nzamba kangai monoko. Ange kangai monoko. Pour que ni mission Nzambe kokisama. Pour alobate donc kindoki et réclama Zacharie kaka azala incrédulité. Vous mona. Nzamba kangai monoko. Donc papa na yemoko Zacharie assisa mission te. Origine bakoko na assisa mission te. Et bongo Jean Baptiste assisa mission de yemoko azaki ndoki. Alukate délivrance na ya kindoki ya sorcellerie. Jean Baptiste. Yango monique kindoki réclama e avant bakate mutu. Auto na batu. Oh, azote wana Jésus auto zela. Pour déjà le bagi que voici la qui autre. Eza yeti. Moi kindoki côté réclama e. Ngaba okatanga mutu te parce que je connais origine na yebi vérité yango Nzamba yebisinga déjà vérité tout atinjo doko Elisabeth olango yebi vérité kende sko panja ayebi vérité tout ozo comprendre non donc vérité na yebi mweba katanga mutu ezate le quoi Gédéon Nzamba yebisi va kende ko renverser hôtel à papa na yo ozo comprendre tant aye a renverser bakate mutu te parce que Nzambe mutatinji nga avant nga na yaki normalement bien na yaki normal na ya pa ba parents na nga normal ozo comprendre mais tant papa na nga abwanga ninga kana 17e rue avant ba bengana nga na bandi prier nde Nzambe moko mutebise nga na kusukisa ye ozo comprendre nga moko na kubimisa vérité donc ya limite vérité ba na ko venger ozo comprendre contre ye. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mututa chinjinga. Bon, na so qui n'est pas kangi procédure ya internet sur le cas sous-souté. Nzamba venger papa na ndenge. Nzamba venger papa na ndenge. C'est Dieu akoko bomae. Akoko akoko bomae. 2 akoko comme c'est liboma. 3 parce que vision wana eza vision Nzambe ya yiti. Eza alliance Nzambe. Donc lingo lobake maman lang na papa lang baza na Nzamba solo. Ya vrai, akoko nga va servir vrai Nzambe. C'est le Dieu qui m'a confirmé, ça va servir vrai Nzambe. Boni yozo ndima alliance ba koko na yozo batelo mais ko batela papa no David lang to aza mwana bango direct. Na expliquer muke. Omoni David abomate Saoul. Tant ba obunda koma David a okima, Saoul alali hein. David a kati drap et a kati robe na pardon drap. Robe na lamba na. David a kokepe ko bomaye. Mais atiki aboy ko bomaye, ak mati likolo. Tant ala muki abisi na kutu na ngena bomona bomio déjà potala et pièce et lamba na yo. Ozo comprendre. Mais na bomio te David a otala alliance. Ozo comprendre. Mais tant ozo linga te ko dévoiler ko loba vérité te. Nzamba lungu abom Nzambe moko na lungu la Saoul. Ozo comprendre. Donc kokufa ya papa nanga c'est Dieu. Nzambe moko muta. Bon selon yo penza donc otasi MC parce que oyo na bilo mi balé. Et lo kalboso ozo ba makambo etali naissance na yo pe origine na yo. Et lo kwa mi balé oyo na likambo etali papa na yo pe na banzela na zotambwa ya mi balé. Parce qu'on a o mi balé nini o eza priorité pa na yo. Bon na mi balé o eza vraiment priorité pour na nga na osinga. Ba konza mboka ba soutenir na il faut moi kolela na tanga ba kombo na sengi ba kombo ba ma pasteur na sengi ma kombo ya ba papa na biso ba président ba maman na biso on a lela maman première dame maman Nyankeo maman Denise pardon maman Denise donc maman Nyankeo maman première dame maman ya Fanny Kitekedi oza mwana lokola ngai pardon oza pena ba koko lokola nga soutenir nga kotika ngati na olela pima na kombo ba mama bosunga nga pena ekotanga maman première dame maman Olive Lembe soutenir nga pardon maman Olive Lembe na olela na kombo na zo souffrir na olala libanda bo soutenir nga ba koko violer nga na za vraiment en sécurité pena zo lela na maman Amida
Maman Amida sunganga pardon botika ngati do bo souteninga pe nazolela na maman Enis Coutinho bo souteninga bo ba komia mabe maman Emile Coutinho maman Emile Coutinho bo souteninga botika ngati pe nazolela na Rosette Lesi maman Rose Lesi bon naïbo tanga te bo comprendre nga vraiment pardon bo sunganga pe nazolela susu na amuto le papa mutombo bo soutenir nga vraiment pardon so bo moni même ko tanga na nga eza vraiment difficile na tanga te bo comprendre nga Soni Kafuta bo ko tadika bo soutenir nga pardon boya ko sunganga bo so papa na nga to sala examen mais osanga même des examens pour ba traiter nga na za folle examen mutura examen makila bo sunganga na bonde bino pardon vraiment bo soutenir nga to sala examen makila soki tombe ke mama oza première dame mama Denise soki ke tombe ke na za mwana na ye tende bato bazolo basima na nga bato bazana za nga na mutu bo kanga nga moko bo memanga place to ko memanga boke nanga so boko bomanga bo bomanga so bo place o bino boko lingana ko koloba yango te yonka mona nya singa na bondeli bino pardon bo soutenir nga dona konvoma na suka na okokate pardon penza botika ngati na za mwana mwasi bwana bana lokwanga bwana bakoko lokwanga pardon maman première dame bo sunganga pardon maman voma ya nanyo ya Steve maman ya papa ya première maman première dame pardon bo soutenir maman nani ya Fanny maman ya Fanny donc na ebo tanga te so bo comprendre nga vraiment pardon bo soutenir nga vraiment bo aider nga tout ça la examen o ya makila pardon bo soutenir nga parce que za famille na nga te na ko te ko ndima na za na baba na souffrir bo wana famille na nga te bon c'est quand yo soki net bandimi ke bazwa yo olinga basalani bavandisa wana ndako lo ni osenga la ozolinga bandima basa souvent parce que basali test ADN papa Paul David Abibo ebimi yanga na ndimi siko ale kende bye bye no kende nanga wana na kende nanga piasi nanga ye abalinga apesi mbongo apesa nalia apesi papa Paul David yo kasasa aposa mbongo mbengo akopesa to ya Philippe bon ça c'est la volonté de Dieu. Je connais pas. Donc, on a posé papa Paul David Ali Ambon à Libana. C'est ça. Bon, on t'a qu'on décidé. Na maman na longa. Na maman na Sephora Baraki longa. Bali Ambon. Bon, sur la bonne, on l'a monté ndimi, mais on l'a été pour toi, bioté, to colisoté. Zoyango qui nous peut sa place à bateau, baboko la kio, mais l'andimi quoi moi na. Bon, ça c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Vous comprenez, non? Moi je décide pas. Nga nazati ni lokoloba parce que Bible lobi na Zacharie 4:6. Et le Bible, Zacharie 4:6, et le Bible, dans Bazo Ebisa, Jorobabel, ni ta force, ni ta puissance. Vous comprenez? Nana timu limu nanga kati na yo. Donc, ngande nazaboué, na pouvoir mon côté. C'est la volonté de Dieu. Nzambe nenga memela makamune, c'est ça. Moi, je décide pas. Mais nous, on a la tata mosino, ba papa na yo, ba papa leki na yo. Selon yo, parce que vous traitez papa na yo na ningi nous retraité et je ne vais pas répéter ça ici. Selon nani okomo na ke ba koki kotia akamba si femme si ce papa na yo. Bon. Pour le moment, on va kotia ba kamba si femme si. Pour le moment, faut ba kobandana papa nanga Gabriel. Hein? Gabriel Mwana Liboso. Gabriel Olangi. Si na Enis, tata mwasi nanga Enis. Mwana suka Olangi. Il faut pas qu'on prière. On nzamba kulubana. C'est Dieu, ce n'est pas moi. On nzamba kulubana ngo yongo bakusala. Moi je décide pas. On na pour non. Ezate ke o musala bon directeur à longo bino na musala bo voter nani. Tozwa o tocha non. Oh eza biblique. Eza alliance ensemble. Ngana ko te ko décider c'est solo ta maman langi na lota déjà papa langi maman langi nde ba kufa après ko kufa na bango na lota bango ba lota bango nde metana nde une fois na lota maman langi et papa langi na d'abord koko nanga mobani ayebi déjà beto na bémission te
na beti yango te eza première fois opose nga question donc journaliste mon a posé en te na posé nga donc la princesse Kanem t'a posé c'est ça comment il va révéler ça sur moi ouais bon parce que papa olangi na maman olangi nde ba bimela kindo ina bango Elisabeth olangi à vous na reva papa olangi ifsanga changer comportement na ko peso clé na maboko ifsanga bon na ko peso clé. Quand on a rêvé, bon, on n'a pas beaucoup de révélation. Moi, j'ai dit, ah, clé. On a évité que bazaba koko nanga biologique. OK. On a évité que c'est ma famille, on a évité que serviteur de Dieu. Non, il y a papa na visionnaire. Visionnaire. On a dit, ah, comportement. Moi, j'ai dit, oh, mais quel comportement? Na comprenate. Je suis pas qui, na négligé nanga. Deuxième fois, na yo l'autre andi mamoulang. Ayo ebisanga boy. Na kotinda yo mission ayibisanga na kotinda mission côté na kotinda okuna okozala délivrance wana pe okote ya combat spirituel nde na arriva mamulani okote ya combat spirituel boko travailler na ketcha olangi wana arriva mamulani bo travailler na ketcha olangi na pamuki bo rêve deuxième en tout cas Elisabeth olangi est-ce que la bosse seka bando ye oleli singa me koseko singa te non c'est donc maman olanga ebisio a peso mission okokende okoyekola donc tindo place mais boko kamba na kechulangi si femme c'est kamba maka yo na kechulangi yo la tuna kyo awawa donc c'est que ça se comprend bien ça donc yo na papa na bowele la nde clé au papa langi albaki ko pesa yo pe mission maman langi albaki bo komba mission si femme si bo kama yo na ketcho langi tant que mimo na ke yo na ketia obi ko David azo mafuta ezem ko la comme un roi te hein je sais okomo na ba pesi au clé tu as raison okomo na maman langi abimeli obo travailler na ketcho langi c'est ça mais si kopo na pe David a quand même ba papa mafuta tout monde a calculé ninga koma na palais royal. Quand les lobes batala na bakamolobi ke bo travailler na ketcho langi na bo monto bo travailler ndenge nini bon na nga expliquer mukie na Bible kaka na Bible kaka OK na nga expliquer mukie David tango apakole l'huile a comment été rwandais au lobby na ministre mais famille na critica qui est makasi mutaza bunisa David ezay Goliath te David ay ko défendre na mboka na bango Israël ayite ko bunisa Goliath mais tant comprendre non papier ezo bimani chozo tanga makambo zolo ba ah wana rezo bono tanga to ba kombo ba idée nga ba voilà ke kanga kaka merci maman voilà bon na ngi expliquer mukie David batwaza ko mela no mwa mukie mela no merci po bandi ko bimisa makambo minene bo kamba si femme si ona keti ya olangi Ketia, est-ce qu'elle a une perception longue Ketia Olangi, s'il vous plaît? Il fallait se connaître, il y a beaucoup de films. Oh là là, c'est pas moi, c'est rêve à maman Olangi. À vous. Tant David a pas bondi sa Goliath. Aya qui peut mboka na bango na kimia te. Mal à l'aise. Tout le temps Goliath azoya bango kimizati. Aya pas bondi. Yaya na Elia bazaki soda ya nani ya Saul. Alors oh ya kanta ki bango bavandi na pembe na roi bayebi armée yo ko isai abuda David yo za mutazamba ti yo kene na zamba okay babinga même orgueil oso comprendre quand moi lelo batu ba folle ndoki lokuta ngana na okipa muté moi je regarde ce que m'a dit mais non tant ça mi bongo David a quoi ici Goliath ce que batne ba ya ko bima papa na ye a comme c'est esclave hein a condamné kuna ba Saul ba bimi ba nani ba de ça qui nzamba longola ba pour David avant na kita bu continuer donc c'est Dieu tant maman là aux révélations ba présenter nga ketcholang exactement ka ke to ça la mission biso mbaleti mais il se présente toutes les familles même ce qu'on comprend je la comprends parce que ce qui de na zaboy na rêver ketcholang ngana na yebi nanga te kiza famille nanga wana na yebi te ba révélation na zolo ba na te so bo faire comprendre wana na yebi secret quand on va monter nga ketcholang c'est-à-dire c'est les familles de mon père ozo comprendre mais comme na yeba quitter pour ndoto fo limbolango faut za la tireur hein donc ezaki une manière pour na yo ndenge zolo ba ke maman langa ngaka la kisayo famille na yo donc papa langa yo kopesa yo clé pour la kiso ke
nazo lakisa yo na fongolela yo nzela okoyeba place il faut kota. C'est ça. Alors maman langa esko ko lakisa yo tala famille makila na yo yango bokotambola donc singelo simba sifem si malamu po ezali famille po eza lingomba oyo ya famille mais oui on va na excusez moi expliquer le mot encore ya bo moni tata mwasi nanga kecholangi bon nzambe na nene ba tata mwasi nanga kecholangi au moins lokola histoire ya nani oyo ya paralytique soki ma etondi piscine batu bayaka bazindaka anja ya kangoli bango mais ya zaye ko kende azako kokate ko bwakama po nzambe anja kangola ye eta lokwa tata mwasi nanga kecholangi message na ye na papa nanga ebala na ate ozo comprendre soki ya te ebala na ate na quel sens papa nanga azo te ya vision te mais kecholangi il montre les visions ozo comprendre vision ate ka combat spirituel eza lokwa paralytique au mona nde batu ba okangwa non ba obwaka na mai anja ya kangoli bango mais ye papa na te yani lui il montre que Jésus-Christ est yo croit yango déjà tolonga ozo comprendre mais bible lobi mutu po olonga viens combat viens ça combat faut olonga que papa na azo ko changer vision ya changer vision mais ça vision te donc qu'est-ce que mutazo continuer la vision papa la na maman bon il connaît pas la vérité azo luka ai maman tante Kecha azo luka quand même abunda eza quoi paralytique au monde nde batu ba okanga mano ba osinda na mai ozo luka o défendre ozo comprendre mais o comprendre te et senga ki Jésaïa quand vous faites salami Jésaïa nda moni paralytique eza ki soute problème piscine tonda anjaya te Jésaïa lobini so ba bagage na yo telema ubiki keni ozo comprendre okay. Donc message na ye ezo bouger bon, après koyeba ke ozali mwana ya famille olangi kopolo na mboka liboso ezaki ni avoy bakoza olangi ezaki Rachel ne Munzadi Kilolo Munzadi wana ndina ndo yana papa na bokulanga wana yene Munzadi mama na ye nde Munzadi apesanga no ya mama na ye donc Munzadi elakisi ebale donc Kilolo elakisi nzete ya kisi Dieu m'a expliqué ça ozo comprendre donc nga vraiment nde bazali ko salela c'est mon père m'utiliser moi donc nzete ya ebale nzete ya kisi donc kisi ngande mai na bango ngande kisi na bango donc ngande ba utiliser ki tango sikoyo koyeba ke famille olangi eza famille na yo oza Elizabeth olangi omona ki maman olangi te maman olangi déjà akufaki te tango kufi maman olangi akufi après ko kufa no so omona ye alotsa ndoto ko mona ye neti ndoto oui alotanga ndoto a confirmé un message alobi c'est ça tout ça c'est la vérité vérité nde yango wana o nyoso ngana laki o nyoso nzamba laki si o vérité nde yango wana alota bamo alota yango voilà to kinde malembe pe mke na se ya émission oyo mais tant otala la vie na yo avenir na yo moko nini o particulièrement nzambe alobela yo bon on nzambe alobela nzambe alobela nga boye okoshouaka jamais na vie vous comprendre même si les combats tu seras toujours victorieux moto ta okato mutu muta oboma kaote oza toujours victorieux oza toujours na yo pe na soutenir yo na tika ote makambo sa mobile non c'est bien fiancé na c'est bien il est chrétien il connaît tout ça me regarde CFMC chilelo aza encadré ateaka papa David alongoli était mais est-ce que vous bala na wapi ça c'est la volonté de Dieu c'est pas moi j'ai décidé on comprend non moi j'ai décidé est-ce que yete mtaotinda yete mtala simana linke okoma basa bocha double na kaiza bitumba oto bageutika na kati ya CFMC yete aotinda na sala nini na sala tout mais maman na yo elonga nani elonga nani elonga Sephora Barak elonga ana famille
Oui, famille n'était. Tu fréquentais na maman na kini. Mais tu sais beau comprendre. Mais attendez nga lobi que a wangana. Pour ce que tu famille mon baba eba même tata moi si même maman leki même maman kulutu. Est-ce que vous pouvez dresser liloba na famille na yo ya bato ba eba ki maman na yo abotaka na ba nemo ko boye abotaka et que la maman na wangani famille ba ko bima. Est-ce que vous pouvez s'adresser pour ya ko ba ko corrompre ye. Mais famille mutu ma ko bima bino nazo reconnaître que nous en nga to closer na nga abotaka na ba nemo ko boye mais o alobiana c'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez s'adresser à la famille maman na yo elonga? Bon, j'ai pas fréquenté la famille à maman. Je connais personne. Vous comprenez? Pas ébi mutute. Maman n'a pas ébi batutu à famille. Mais moi je connais personne parce que on a commis. Tu n'as pas opé sa message kaka na TV bateau yo basa famille à maman nanga par exemple que ceux qui vont reconnaître il y a solo que maman makambo alobi za lokuta bakoko le kaba témoigner. Bon, excusez. Non répondre question na mais pardonninga. Na répondre question na pardonninga vraiment. Na ina loba mukebo. Omoni Shadrach Meshach et Abednego. Nzamba yebisi bango ke et pardon, Nzamba était roi. Ayebisi bango bofuka melanga. Baboyi non. Bayebisi bo bazali na foi Israël. Nzambe na bango Israël échoué kete babi même si okangi biso. Nzambe na biso Israël ayo libérer biso na maboko na. Roi tumbi bango non. Bazali na foi bazika te Nzamba protéger bango babiki. Daniel azaki na foi. Babwaki même na libula bakosi. Daniel par cause balete Daniel a bien na libulu mais vie à Daniel ezaki malheureux. Daniel azaki bénité. Surtout tant que Daniel 9, 11, 12 kita. Daniel tant à comprendre que souffrance azongeli Nzambe. Seigneur. Mais pourquoi cette souffrance? Mais azako ndimela Nzambe ya bakoko na Nzambe Israël. Lelo comme si papa kulutu nanga Alain Gabriel ondimela Nzambe bakoko nanga ya alliance. Mais il a une vérité. Il a quoi Daniel? Dès que Daniel a moni passé les qui Daniel a zongé Nzambe. Nzambe a comme expliqué Daniel. Ba koko na yo ba boyaka koyo kanga. Na nzela serviteur na Moïse. Des malédictions et quitter la bango. Ba ebi ba otang. Des malédictions et quitter la bango. Daniel a bandi kolela. Daniel s'y priait Dieu. Nzambe a longola ki malédiction. Vous comprenez? Dès on a la famille ya papa nanga, j'ai pris beaucoup. Saint-Esprit convainc que bango c'est pas moi. Parce qu'on a une répondre question au tuninga maman nanga. Donc mais Shadrach Meshach et Abednego bazana na foi mais ba kota prière atteint et mtayo kota prière Daniel. Et on a une expliqué question tuninga. Je pleure beaucoup famille de ma mère. Vous connaissez bien bobi bien ndeko na bino. Même ba koko na même ba noko na bolanda message. Même si ba convaincre maman nanga. Pardon. Boya ko défendre. Bolukanga. Bolukanga vraiment place nazali. So botana be mission, bo beng numéro ba mission, bo beng même émission ya chaîne. Ba ko benga nga na koya to kokuta na bino. Même si maman nanga boyinga, boboyanga te. Bolukanga. Pardon vraiment na bonde. Bato nous tozo bimisa bazo ba ko ngindisa bango senga maloba na yo ningo lobiki ba pesi maman na yo ba corrompre maman na yo. Mais au moins que ce pour bien famille soit repé ça fait famille bo. Bon. Na tiki tu na maboko Nzambe. Vous comprenez que basamba na mtambongo te. C'est ça. Na tiki tu na maboko Nzambe c'est de Dieu parce que si ce n'est pas Dieu. Mais le naza âge à 17 ans mais déjà na kufa. Pende na otambola pe bo mona pe bo camion ye arrêté nga mon père a beaucoup d'argent. Pourquoi ba olukanga mais ba omona ngati. Même nos félina, na expliquer qui même nos félina. Voilà, deuxième partie les affaires orphelinat. Est-ce que au coordinateur binga orphelinat voilà? C'est ça, il n'y a pas de problème. Voilà, au possible numéro to me kakobinga 085. Oui, les orphelinats, tu es numéro. Orphelinat, il y a maman et justice, il y a tribunal enfant, assistance sociale. Il y a des gens qui ont na orphelinat. Donc, as avocat? Oui, as avocat, as maman avocate. As la tribunal enfant 12e, il recommande maneli.
donc yenda signé qui mikanda na nga tout chef na bango juge a signé ba ke tikanga no orphelinat ba tikanga no orphelinat c'est ça orphelinat ngo yebi kombo na ngoto 16 cas ba bek na yoka ka bana ya nini ba pour nga na se confier ki parce que je suis pas orphelin na zo yoka kandi ba ko benga 16 cas c'est ça oko benga comment maman nini yo moko sola na ye t'es si beaucoup sola pas de problème voilà ayambi te déjà benga ye bano bimana orphelinat bon na benga été parce que bango bapesa ba mumbungu le numéro que vous appelez n'est pas disponible. Voilà, et les calisusu te ekangami yo mona pesa pesa ba mbongo mwana wana yo orphelinat de temps to soigner to wele la cantine so ya mai azena ba période faina sokola de mwana wana ayebi nga vérité afininga zoba illettré yango papa no atangisa ote batangisa ote français pour je parle la français c'est Dieu m'a fait grâce hein de Dieu de mes grands-parents français zotanga no yebi ko komango zoba yango papa na sundolo aya financer mbongo oto zodia o eza papa no pour la vie de l'année yo kanisa kozwa yo asundoli tena beta ki mwana wana voye ko beta comme les Joséphine orphelinat mwana moko kuti orphelinat à côté là ba sakila nga 2 personnes obeti bambale na beti bambale wana za comme Cynthia na beti bambale na mima bango tina ba chef orphelinat na beti bango na bisa ba chef orphelinat na tomboka voye ko tomboka na bia vrai parce que ton na côté awa na yaki okutaka ba mapa makasi ya ezanga mungu ezanga sukali donc après 2 jours biloko esiri trouver bo someninga ba kabelo ba chapeau hein ya ba vrai cheveux bilamba donc ça na boka kiam na boka donc ozo souffrir biloko wana na chang na sana mo même ko kanga soki boye j'ai béni trop ninga la facile ba aider belé vraiment na conseil na ko justifier na conseil na ko aider ngale saninga vraiment quand même na changer moi ilamba donc je suis vraiment trop abattu là qui vraiment abattu même si ça me fait mal. Voilà, dans la caméra, émission aussi ça quand na mukolo ya lelote. Mais est-ce qu'on que prière te mikolo ne soza? Ba benga nanga na que prière ndeni. Même ata sozongi point noir que prière te. So na zone point noir. Oh, na que prière na que prière te ni point noir e benga ninga ti. 17e de ba benga. Si vous so ba benga ni na sifem si mobimbo sande. Bon, c'est la volonté de Dieu hein, tu veux pas refuser. Et ça la mila nani oh, nani Joseph. Na omona ngo problème te, moi je continue toujours à prier. Nzambo batina. C'est Dieu connaît tout. Mais est-ce que yo monde imagination OK pe nous tima kono na 17e. Bako saloni. Sort na yo monde mi mona na neba elomi te kam so tima kono na 17e bako saloni. Bon ça nga mabe. L'église va ça mabe. Oui, parce que bako jouer stratégie, bako utiliser mutu mususu. Aye, ah yakana ni bobo to bimpe bande ko sula pe boy. Yakana to ki mpe ba levenga. Qui connaît les cœurs, c'est le Dieu qui connaît les cœurs. Voilà, la tike le sco caméra solo là, avant non solo là, on a tout en vrai au fond. Elisabeth Olangi. C'est ça. Vrai ou faux te ko tala ngate. Taka caméra. Vrai ou faux oyo ko sala kokoba mission oyo koko na yo zobenga Elisabeth Olangi asalaki. Vrai ou faux? Vrai. Suka kawana. Elisabeth Olangi. Vrai ou faux kombo oyo ya Elisabeth eza koko na yo ya mwasi nda pesaka yo mama Olangi? Vrai. Elisabeth Olangi. Vrai ou faux okokana na mama na yo mais na papa na yo te? Na kokana na mama na kokana pe na papa. Naza kokana mama na su, naza kokana mama na misu, naza kokana mama na limzaka, naza kokana na koko nanga
na zolo maman lang zolo nae nazo kokana papa nanga ni lobi tout koto même na teinture tozo kokana tenanga tozo kokana même na tata mwasi nanga kechulang na taille elong toza ba très c'est ça il faut là un problème pe les kilos hein moi mais c'était pour ça va tiner poto comment expliquer comment nazo kokana na tata mwasi nanga enis ah zolo balelo ke tapoza mukie donc taille nyoso ba lukana fa ba mona là on ya mwa mnene ona kokana na enis olangi donc tozo kende oui bon naza moko kana kechulangi so moni kechulangi na bataille donc na même solo na kechulangi o ipse ntango otala na série pour lelo ina température mususu hein mais quand non mais là excuse-moi pardon s'il vous plaît OK voilà quand na série na ningo solo na mutu moko bandana na kechulangi parce que na yo ko zo ba bokokana na mingi solo la na ye bon eloko ina loba na tata mwasi nanga je suis sa fille naza mwana na yo otika ngate quel que soit tout le monde ba on dit maté malgré tous les doutes soutenir d'abord mutu d'abord autant supporter soutenir d'abord nga après côté prière on nous a confirmé au message donc otika ngate témoignage oyo témoigner kaye nzamba esanga même kaye à kirda muzana ngwana umonaka ce n'est pas maman langi tatika yango c'est mon père qui a fait ça donc cherche-moi s'il vous plaît si o sauvenga o bikisinga o edenga o longonga na vie ya débauche na vie en sécurité na vie ya risque d'infection kolia libanda d'infection kolia libanda donc tout naza supposé na tout pardon tala même douleur tango bote ba leki nanga douleur au moins ça yo kaka tango bota pardon soutenir lukanga pardon vraiment et on quand na luba bimisa même mbongo ozaleki ya papa tout ça même examen makila même tso papa boya tana yo moko parce que ça makila papa totala so makila ne du makila moko te et on quand na luba pardon oza mutema ko edoza bo felina soutenir moi même na feli on felina ya ko zwanga tsanga tano felina na yo nzamba ko pambola yo kuno zokota ba prière pour nzamba a révéler ba choses cachées au confirmer message et on quand na luba nzamba pambola yo vraiment tango zotala tata mwasi na yo accent au maneni j'ai aimé trop ma famille bon j'ai béni tata mwasi na accent koto zali nzamba soutenir yo nayebi ke message na biso combat spirituel eza message moko eza quoi marteau nde nzamba lobi na Jérémie 51 20 parole nzambe moko aza marteau donc nayebi ke vérité ebetaka oza déjà bâti mais kota prière otuna nzambe soutenir moi aussi bo sunganga bo tikanga te libanda bo edenga n'est pas koya bo sa test ayaka sunganga bimisa mbongo to sa test makila oyeba ke azokosa o azokosa te si ebimi yango te bo memanga partout bo memanga mais moi je connais la vérité ce que je dis c'est la vérité et bima makila na bino pour naza mwana na bino bo soutenir nga ozotala maman na déjà solo la kina ye c'est ça papa na yo ozobenga papa David Olangi oh so olobele makambo mabe belé hein olobi mabe mingi pe moi pas lando pe ezoza pe lisusu te pour le mabe comment ta numéro na yo voilà mais ozo reconnaître que olobi mabe mingi pour na papa na yo hein bon oso senga pe pardon bon ça devient méchant na singe pardon mais pour mon père osengite na singa te parce que ce que je parle c'est la vérité na côté ko contredire ce que Dieu m'a dit OK osenga kinde batu balimbisa yo ne balimbisa nga ne lobeli nanga mais nyonso lobi pour na papa na yo non pour Dieu parler brutalement
pour qu'il y ait une éducation. Wana sengi pardon. Wana na sengi pardon, mais pas pour mon père. Parce que na kokite ko bundisa, so na sengi pardon, ça ko na bundisa nzambe. Et ça ko na changer vision. Et ça ko na changer message nga maloba. O nzamba pesinga na ko sengi pardon ti. Yango na bi pona ye. Yango na ina lobaka bo. Jésus Christ a sécui. Baki webisa Hérode. Jésus a sécui. Pona ye amona ka fini pour moi. Mais nzamba ibaki. Aïbeka a fini pour les familles Olangi, yé a hérité tout, mais nzamba ibaki. Tant Jésus a sécui baki webisa Hérode. Hérode a yebisi ba soldat na boki kosa. Na yebi déjà nzamba longi na ye. A sécui. Boki kosa ke ba disciple na ba yibi corps. Tu connais tous les vérités que j'ai dit, c'est vrai, mais oso contredire. Na singo pardon jamais. Mais na yebi ke nzambe nde mutu akolongola yo lokuta wana ozo kosa pe obimisa vérité na monoko na yo. Donc na ngena liba. Na tina pardon osinga. J'ai béni tous les familles au land. Vrai ou faux na haine ya papa na? J'ai pas la haine, c'est la parole. Na ngena loba na expliquer mukie. Dans la message à koko na nga mamolangi. Noko na ye ayi kotali na ndako. Soki chrétien, nous t'avons kotala au bayambaki na prière. D'abord, avant servir Jésus, faut nos prière. Balingi ba prier, no kona boya prière. Koko nanga abenga papa Josué, aimisie aza missionnaire, aza ancien. Aimisie soka boy prière, benga la police et bimisé na ndako nanga. Pour ako défendre ke nga no kona yi. Ozomona, ezanda ka mwana nga, bo benga la police et bimisé. Na ko ite ko contredire vision. Donc, na choc, mais choc na vérité, na côté ko changer malubananga vérité tika la vérité. Donc kana nyena. Donc vérité na ezaka kake papa aza papa na yo. Ozo senga nini pa na ye? Examen makila Eden. Test Eden. Nde yango ozo senga. Yango parce que azo wangana. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va dévoiler sur le numéro. Non, je ne donne pas. Si on a une chaîne, un numéro parce que je ne connais pas les cœurs. C'est de Dieu. Si on a une jeunesse ici, nous avons regretté pourquoi ça là qui moutou. Tema ya moutou. Okomona muninga zo yakuna azana ye bien. Azo ya pas salon ba mais yo ozo penser ma bien. Donc c'est les dieux qui les kaka na chaîne. Tout ba leki na chaîne binganga. Ce qui va le vika sibo vanda esika moko donc tata mwasi na yo kecha passer na chaîne topé maman Nice, topé maman Axolangi, ba vino maman Tiffany aya to vanda misa moko to solo là to luka solution ondima. Ondima no boya te si ma famille. Ondima. Ondima. Ondima ozonga na famille na yo. Ondima. C'est ma famille. Ondima no boya. Bo soki balobi ke tondimi to zoyo mais to bozomona ke likambo mutachaki o précieuse aka mobile no to boyi libala wana. Non. So ba boyi libala wana na olingati. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était la princesse de l'Éternel et la fille Olangi Elisabeth. Kola Pamolabino, maman Betty, je t'aime beaucoup, ma maman chérie. Nekab, I love you so much, God bless, ma sœur à moi-même. Et papa Guy, papa et à la princesse Tiffany, Mokwa, Bedo Abotami, na bonzambe nyonso to. Mwana bilaka, balaka kipaye Abotami, bapesingandoi. Zoé, Tiffany, princesse là-bas, Nzambe, à Pambola, Ibota mon famille là-bas, Lauriane. Je t'aime beaucoup ma fille. Et là, la caméra c'était Alain Kiakala. Ciao. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwa ni pete, boa wangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien.
akosa ngai abongwani pete